Capage TV. Capage TV. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati ozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu oya mobondo ekeyo. Pour na cash na ndimi na kota pourquoi un eza ya bana mbo ya mboka de deux cash agent na souci Congo et mata botika kopesa misala mingi na ba expatrié bazoi ba biso papa ke na mbongo libanda mais moi na mboka kosola ayo kozaka awa soki bopesi yokanga très bien tala misala cash abimisi ba entreprise ebele ya koedeka Congo mata makasi mama nanga makamusu photo talaka to sana souci mboke bonga banani bakobongisa mboka soki batoka bakashi te tala marché zo salima tano ndo tsena sima ebela ba responsable baza makasi to teka ndo metoza ebele kasha ye na solution ka pona pays nyonso to moni abana mboka bo pesa bana mboka misala po Congo zwa kilo ebele so to tamona banzela na sala kate kasha ngo ye cash business. Ngai alubi mama Sinta kapasi akwa na cash business eboyi busoto eboyi saltri ya wana bana kini nyonso oningi uza na propriété oningi kitie kwa za na ndaku note pesa za te puku muselekete poussière iza na ndaku note benga cash business okuma propriété en tout cas cash business bufanda na bino soki na lubi bufanda na bino na domaine ya propriété zande cash business soki oza na poso bureau ya poussière ba nettoyer poussière bureau ya bitekwa balungula bitekwa o bureau ekota ba péché balungula péché o ba spirit charité basala chrétien o neti basi boy basukoelo mwasi yaka na cash business.
bana udiadi awa entre na sima kuna balabala ya waki ezali basali eloko moko te na udiadi na waki yango basali te donc biso siko tokotikala inonde yawo na mai nyonso bandako ebebi awa fale basala soki ndenge nini bakokosala babongisa mezaka ndenge wana alo biso toza kozela balabala oyo udiadi na waki esalami te donc ti bayaki na quartier salongo awa baye basalaka na des avenues toyebi te parce que baavenue mpe eza ebele baavenue eza ebele bande na prince kuna ti kita baavenue eza ebele ndenge nini basukaka na udiadi basali te balabala ya waki basali te mais projet ezalaki ke fallait babima boyebima ti bon voilà biso bayebisi biso ndenge wana ke projet ezali il faut balabala oyo bande na prince ti ekate na aéroport kuna bon sikoyo tozotalaka bakonzi oyo baza kosuka kaka awa bapesa biso eyano ya malamu bo babongisi mpe bo baza bato mpe biso bato tikali toza bato faut service biso. Merci papa. Na ministre aye awa. Kasi boyo toloba kasi te bakoyo kama mboza nango posa ndenge. Bonjour Ninja. Ah bonjour maman. Tomoni oza kosilika makasi ndeko na problème ngo eza nini? Problème toza kosilika po misala ndenge salami awa to sepeli nango te toza content vraiment te. Biso ba bitambi surtout udiadia. Misala oyo avenir ezala priorité ezaki udiadia. Bako sala musala te na waki. Bako sala musala te basali boye batiki oyo tala boye. Musala vraiment ne basala misala. Est misala sala maraboye. Buka la bouger wana. Misala vraiment sala maraboye ata bino moko. Basali ba avenir ya likolo. Subama et tout et quoi en avenir tala avenir on est batiki. Misala vraiment boye. Toza vraiment content mo ministre Aouti awa bato ba même délégation ministre ba yebi ke avenir udia dia basala ki to koyeba pe kombo bon pona kombo na yebite to bega ministre akoya ndako ezaki boyite tala wanda bunde koma pona nini mai nde bebisi bandako donc bato batiki bandako bakibi pona inondation bakini nzela batongeli biso bakanivo minene boye batiki boye po mai yo ekende wana biso kosenga na biso eza bakontinue terrasse oyo ti na mai na rivière matete aveni o mpe nde basali baaveni nyonso aveni bapetone yango ti na soki kobima ti na po ya kimbi posa na biso eza yango wana. Je peux ajouter? Oui. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que le ministre est venu, il est au service de la population. Et lorsque le gouvernement prend des initiatives pareilles et le chef de l'État, il ne faudra pas que les gens qui sont autour du ministre de l'Intérieur, chargés des ITPR, on puisse le bloquer, qu'ils ne voient pas la population. Non. Vous voyez vous-même cette avenue ici. Ça charrie toutes les eaux de partout. Mais on n'a pas fait ça. Donc il y a une question là-dessus. Quoi, ils ont détourné l'argent, quoi. Pourquoi ils ne veulent pas que la population puisse dire un mot au ministre qui est venu? Il fallait qu'ils laissent les ministres circuler et voir, et la population allait aussi dire son mot. C'est ça. Par exemple, cette avenue ici, c'est bloqué là-bas, on a barré la route. Nous devrions montrer ça au ministre. Mais on l'a fait partir vite. Pourquoi? Merci papa. Mais na kati ya ba commune, toza na ba chef du quartier, toza na ba bourgmestre. Siko bourgmestre na ba chef du quartier na bino bazolo ba nini par rapport ya makambo oyo bino population bozo sepela na ngote. Maman, je pense que votre question est pertinente. Mais ce n'est pas le moment à poser question. Pourquoi? Parce que du moment où le chef lui-même est là, pourquoi recourir encore au chef du quartier? Parce que le ministre est là. Alors il allait voir des visus, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Mais pourquoi on l'a vite fait partir alors que nous, la population, n'a pas parlé? Ils ont fait un bon travail, mais ce n'est pas achevé, regardez vous-même. Monsieur, vous pouvez filmer, vous voyez. Hein, c'est ça. Mais il fallait que nous parlions à notre ministre. Pourquoi on l'a fait partir vite? Merci papa. BMK abi bolobini ok niveau bato baleli na décembre biloko ya bamama ekangamaki na baagence ya ba na oloba te mais bino mo boyebi combien bolelisaki bato oyo balinga balatisa bato na bona ne batekaki te bafete eleki agence na biso ya sur Kinshasa Chine Kinshasa Chine Kinshasa
il y a qualité na immeuble interfinant na ville oui na boulevard du 30 juin na immeuble interfinant boyoka ngote adar yango na otala ngo biso to akoto so leki ka rekanon okomi avant Raobank toza wana so koti na kati wana premier étage deuxième otuni kaka agence auto yoki ke biloko o ba cargo o ba conteneur ezoya na sur pe na pete ezaka ya biswa yango mama kapasha ko sarate ochelelo osali commande na yo directement bakoyela même liboso ya lopango to bandi déjà yo zozela nini o assistance visa toza nango pe makambo ezali kili na kaka na kati wana o na komi Chine na yebi te na osomba biloko ndenge nini kaka na BMK bakopesa logement bakopesa éclaireur o biso tobengaka akolakisa o nyonso bakoza biloko na yo neti nga na komi commerçante na bakisi lisusu likolo ya mususu maputa nanga kaka na agence oyo eyaki pe na zwaki o nalobaki te banimero yango wana totie boya mbangu totalaki mama kapashi toza pe na droit ya pourcentage 1 kilo moins cher e moko kokoso ya billet na lala pongi te mais na BMK kaka basilisinga penza o nalotaka na billet te na visa po bape na assistance visa o ya Chine o ya boya o ya Turquie biloko pe na Turquie tozozwa toya na mpo na Kinshasa ya Kinshasa pe ke Turquie bamboze bele to boy ka ko bisa nyonso o na ningi na pesa na mbongo na ndamu na mpo na billet na ngana oke Paris awa kaka ezana kisensu libulu wana esala ba erosion so kitsazeli bato sala ba travaux na se pont ya Kiyimbi awa na Salongo awa pont wana na mbula moko kaka zelu etondi chinois so bunda kaka kosala kuna tebise bango pont wana ko bobuka ngo sala maka pont mususu bokanga libula pukuta wana so bokanga libula pukuta wana o ezana kisensu nde nyonso ezala bien mais to remarquer libula pukuta bakangite érosion wana tabota la terrasse au filmer ka pembe na 0 mètre awa herbe akiraki yango zaki profondeur ya 2 mètres mais terrasse comme 0 mètre na makadam bon ce que tout na makadam eza na 0 mètre boye ceux qui mbula monsieur beti et matalikolo makadam donc bati molaki par rapport air ya mbula wana beti moko kaka na beti mais mbula bota ba dege sali essaye na ngilima na kamobutu pona nini bazo sala pe ba pongo bazo tunga kaka ba 100 mètres ok pe na libambino 100 mètres mais katikati ya mai bazotonga te soki o remarqué na kamubutu wana eza coincé kuna le bambino kuna batongi basote baye na po bango bamona kaka ke bakonzi ba ya bamona kala pembe na makadam nde bazotonga rivière Matete mais na katikati wana bazotonga na bango te zele za likolo ba poubelle eza na mai donc tina te yango tozalaki na kanda ndeni ba autorité baye tozala minga koloba mais bango bazosala misala kaka ya ndamu neti basote ndamu bakele bambino ndamu bakele na kota monument na boulevard Lumumba bokota na katikati ya ba venir oya kati neti na Kamobutu bastongi te donc siko bazosala kaka po bato bakonzi yango bamona kaka ke mbongo na bango bazwaki kaka basali juste pembe na makadam na kati kuna population se souffrir donc par rapport à ba machine pe cause la ti yango ba manque non mama dire musala babani musala il fallait babana na mai babani na juillet les toza na mois nini awa toza na mois de mai donc ça a presque une année à travaux na bango une année wana banjien wana et osala une année te non ba osala musala nde mabe musala ke malamu te donc les autres qui ne bien te yango to sengi bakonzi bazonga awa tolingi population to yebisa bango face à face bo te ke basali musala bazongi après balobi ke o e ba ki kotala bazongi ba yekolo ba ke ono to yaki place to moni bango te ba yaki pe ko sala loko te ba yeka ko observer na ba mituka de loin ba ke na bango donc baya tozana oya koyebisa bango baveni na lobi eze belé pour la conclusion baveni eze belé faut ba toucher sur ba 10 avenues za basalika 2 avenues principal peut citer 10 parcelles donc ce comme ça lango basali ani mais est-ce qu'ava batonga basala qui étude c'est-à-dire bakita ki na balie oyo tangi basala betide na bango so 2016 ne ba yaka tour wana ba lobby mais betide basali wana bakokisi ba réaliser ngote ba réaliser ba étude na bango basala kité. Mais il faut que la population basa sur place. La population doit expliquer la réalité. Tous on a des parcelles. Ils ont des parcelles. La famille basa va dépenser des bons belés mais tant n'est commis. Pour moniter pour ce que tu n'as souvent pour le moment là pas pour peu zali. Pour moi la parcelle c'est un bébé. Donc boy, tala, si qu'on place baké comme ça là, c'est vrai, ils ont des avenues.
mais des avenirs les aba nombre ba parcelles les a robé babo eza bongo te batu ba yeba ke ba ko sunga bango mais ko masusu ba ko lela bo ba baksu mai donc ba pesi priorité na place aux anan importante yango wana fallait ba attaquer d'abord place les problèmes ezali yango wana donc il faut bazwa pont wana ba buka ba changer marque à pont parce que lelo soki mbule beti c'est lo bino moko batamile soki mbule beti siko mai ekinde yango tozolo ba kuna zele za okangama so boke na pont yimbi bo continuer bo ba image na ça pont on remarquer que pont a commis sous boucher et le ba sali pas même idane pour moi na ndenge zali pour te remarquer pe apparemment canalisation mai ezate yango wana nyoso pour soki mai euti kuna ekiti boye et suka na mapango ba donc canalisation ezala mapango ba omoni salongo eza munene toza salongo nord eza mo pente donc charge na rigine za mo likolo so salongo sud donc charge ba mai nyoso zo kita suka mais balobi ministre aye ko inaugurer te aye ko tala pour inspecter misali de ça donc c'est-à-dire que le projet zo continue atalité asoleli na biso peut-être problème eza wana chef du quartier babuku mestre wana tolanda bango te babuku mestre bayeki awa baide na bango mabe awa balongola quartier babukabuka bandaku wana biso kotia biso na babuku mestre te tozala direct donc na biso na population tous à direct na mokonza mboka Fachi aza Fachi béton ayepo asunga population biso peut profiter te ça fait presque 40 ans 50 ans tous en quartier donc ye aza direct na population to boy na soma babuku mestre na bayaka na baide na bango mususu ya kolongola ka batu ya kolukuta ko buka po batika batu to boy biloka biso lingi tous à direct na mokonza mboka donc problème est rendé à moi merci il faut y attendre la journaliste on a mon état encore mitu en venant de ça, vous savez tout droit. Et bien, c'est un point qui l'église c'est Beko. So que bon dit na point qui mais basali ba venu on a venu basali te basali te. Ba ki ba ki mo le kaka. So mabele na bango ba yeko sala awa. Biso yo ba makolo so sala mala. Oh lo pa mwa mutu. Bango tuko ya bango. Bakati batiki salite tala. Kera si o be bango de ba fongo. Bango be fongo la kitera se o tiki. Batiki so la ba ko sa. So geti na sika kuna uyo kana. Toke le papa o tala. Tala finga ministre wa nani mkola mamani. Yaka je. Regarde. Tu sais, c'est pas bon comme ça. Nana bakamion zinda bakamion yango na zinda tala même yo batiki na bango bakena bango tala na bakamion zinda na kati biso gantaki même kanifo ya pamba bakoya kusala ba me bakena bango nyonso yo koto ebeba bo pona nyonso balabala ezalaki profit ya kosala yango mitu kendo kota yango vrai balabala ezalaki vraiment normal yango vraiment balabala normal yango nyonso biloko bebi na bandako nyonso bakimi ndenge mazabo regarde ce n'est pas bon vraiment président la biso makambo eko donc apparemment bozande satisfait te regarde awa nde fallait misale bandane awa epesa principal mai ekele na pont donc atambule beti mais quand même mai rokende mais bango bapesi privilège na ba axe eza nango nano eza non important te privilège na munoki mais côté biade ya batiki luango waki basalite tala nde tudiade basali misala tala boy njele mai nde yango nini donc ngana comprendre bon on a raison en principe ndenge ministre ayeboye fala leka voilà parce que mai no so yuta kuna et so ya awa bato no so ba subir parce que ka niveau terrasse exact nde ba timo terrasse fait ba tonga ne fiske na on terrasse voilà
ekende ti kuna mais batiki apparemment kuna toyoki inauguration ntango basalaka inauguration toyebi te soki nzela esili to ndeni me bino boza satisfait te c'est ça non? Bon, inauguration basala yango soki nzela oyo esili ti makambo nyonso esili te misala esili te eza chantier eza nano boye meme ya ndenge po inauguration ezaka ya 30 secondes toza vraiment content te avenue eza nde ete boye ti so otala kuna omona mituka nde ezoleka na po ya kiimi nde eza boye ke ti ekobima ti na po ya kiimi me batiki yango awa kitala boye njala ti koto wana pere na ngai biso vraimen tozala tala mapango nyonso nyonso ebebi na kati ndenge eza wana ndo bato nyonso basundoli mapango basundoli bakimi akofana na ndenge nini pere na ngai tala oyo bazofanda mpo tala na teti kaka donc bayosala inauguration basala misala ya boye mais na ndenge mai ekota oyo bato bakufa moko akokoti wana liboso kuna papa moko ya avoka akufaka emoso ndenge mai ekotelaka papa wana avoka akufa apart na bibembe mosusu banda uta likolo ezoleka ezotiola ezokende tande baosala misala na bango awa mpe baye na terase baye basukisi awa nde batongi esuki awa esuki awa siko mai wana fakende boye paki okota na rivière matiki siko baye awa basali batiki boye esala vraimen esala makambo donc nde basali awa basuki na bango basala mpe awa nde batongi baotonga boye baye boye nyonso canalisation ya mai ezokende siko bango baye batiki boye boye mpo nzela so batie nango tizwa ti mpo akimi saka tobima pont oyo nyonso toyaka na veni odiadi awa nyonso toyaka na veni odiadi awa nyonso nzela donc mutuka ende omande awa ntina pont obima ekende epuis sedeko tobanda oleka tooleka tokende na sedeko soke tobimi na nini kuna awa nyonso awa nyonso mai wana nde batekasa epaki ya ekotaka awa yango bango moko batikaki bino nzela mpo mai koto est ce que nde batiki boye bana projet otonga te nde awa basilisi ekomi batonga liboso kuna kasi suki babanda wana mpo bakontinue yango so ke boye obimi se pont yango wana pont ekilibre yango mpo na ngai na okoloba ministre ite mpe aye asololi na population te awumeli te akei te population tosepeli na yango te na ndenge misala esalami toza konta te na misala ndenge esalami ndenge bangai basala misala bangai bazwa baaveni ebele me basali kaka des aveni baaveni mosusu basali misala te yo moko toleki na yo omoni
ndenge misala esalemi donc toza content te na bamama na bayaya na bapapa biso tu toza content te na ndenge misala esalami ndenge tobanda kokanisa misala esalama esalami bongo te. Ok, Merci. merci beaucoup. Capage TV. Capage TV.